mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clévoix Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Gadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Donc 5 minutes, Nabiso, il y a Lelo Ezali version, il y a la musique, parce que Lelo, Eloko, Eleki Namboka Nabiso et Salema Nanute. Na niveau ya Sénat, plénière, où il y a Lelo, Tokobenga Yango, historique. Et Kotika na les annales. Il y a mboka na biso na politique d'une façon indélébile parce que oyo eleki na kati ya Sénat lelo nano esalemate. Ba sénateur ba voter levé ya ba immunité ya Joseph Kabila Kabange o azalaki ex-président na biso pe sénateur à vie. Ba voter ba sénateur bazalaki 98 awa babengi na Congo 98 88 baponi pour 5 contre 0 abstention 3 bulletins nuls 3 bulletins nuls. Donc vraiment batebele na mona kapé na ba commentaire tango na tiaki yango batebele balabaki non eko sala maté to baba eko sala maté lelo vraiment que ba ya kolongola ba immunité donc parlementaire, donc en tant que sénateur à vie Kabila kopé sambongo eko sala maté mais mboka na biso makambo ezo sala na mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi azako tika histoire na mboka na biso na bino depuis Congo na biso Zaire masolo otomoni lelo esalema nanu te bato bandimaki te lelo ezali kolakisa ke politique et landaka masolo ya justice te justice faisait la libre toko bete la bino histoire masolo ango ndenge ezalaki ndenge ebandaki boyebi ezali masolo ya kobomba na lisusu te M23 Kagame Kabila azali na bango bato mususu bazokosa na kiol botalaka lelo mutu lokola Kabila ex-président sénateur à vie balongo lié ba immunité na ye bongo siko bananga bakatumbi ba diongo bazali simaneti liboma ba comprendre ba benda filme tolingi to expliquer bino pour batu ba comprendre pour batu mususu ba comprendre raté ba landara politique te to yebike président pa lo bandai ko lo bango batu bazomona netije ezali masolo ko bomba maté parce que président de la République denga zwa bokonzi Kabila salaki nyoso tu azonga salaki peke président azwa bokonzi ou melate pour y azonga na pouvoir mais biloko nyoso tu ba mekaki donc simbate na Sénat na parlement simbate tie comment que baluka moya ko barrer président na biso mais simbate do bakomaki ko tia masolo ya Britandela Kagame bomondenge fatia videse Kagame donc a commis donc mbwa liboma azangi ate loko bako signé ba papier aux États-Unis a signé ba papier au Kagame écoute donc aza histoire akala siko ba Kabila batikala ki bango moko ba komosa la masolo na ba Britandela boyebi Goma na Bukavu donc ba botola biso ngo Kabila yemo kabeta kitolo na batuna ya akiti na Goma muto ko okita na Goma azali en connivence na ba M23 na Kagame na nanga parce que mutumso ako kita kuna te ba beteki tolo ke ba kiti kuna après tant bazo sentir yoma et comme oyela bango ba komi ko wangana ke to kita kuna te ba photo ezali wapi masolo nyoso to ezali ka robomba mate yango wana auditeur général ya haute cour militaire à Sengaki neti Kabila azali sénateur à vie Asenga qui va lever
ba immunité naie en tant que sénateur à vie. Ba tu ba mona ki on net ezali liseki nete koko salamate. Mais lelo na parlement plénière au ya Sénat et kozala historique et kotika pour la première fois lelo yuti ko salama na mboka na biso lelo le 22 mai 2025 et loko salami na mboka na biso nanu esalema te esalema nanu te. Donc na yé koyebisa bino que 98 sénateurs bazalaki na kati ya plénière wana 88 baponi pour que basa la lever ya ba immunité parlementaire ya Kabila 5 balubaki que baza contre 0 abstention 3 bulletins nuls. Donc toti kabino botala marque lekelaki donc babandaki nanu na ko compter ba bulletin oyo et kotinda batu ba voter et puis ba ko compter ba sénateur o bazalaki na kati ya plénière wana pour et concorder na ba bulletin oyo il fallait basa la vote bino moko bolanda distinct. Reprenons les mentions pour, et je précise à ce moment-là pour la levée des immunités et l'autorisation de poursuite. Contre cette même levée des immunités et des poursuites, c'est la case contre, et une case abstention. Vous cocherez seulement dans une case. Après remplissage, vous déposerez le bulletin coché dans l'urne. Je crois que nous avons tous compris la procédure. À présent, nous allons procéder au tirage au sort des 3 scrutateurs parmi les sénateurs. Pour ce faire, je demande aux sénateurs qui désirent être scrutateurs de transmettre leur nom sur des bouts de papier, lesquels seront introduits dans une corbeille. Pour ceux qui le souhaitent. Requises sont respectées pour ce vote. Il faut des témoins, il faut des bulletins et il faut faire voir à l'assistance qu'au niveau des urnes, il n'y a aucun bulletin qui a déjà été logé. Les témoins sont en train de vérifier. Malheureusement, il y a personne, alors personne qui va vérifier pour lui, mais néanmoins, le tout va se passer dans la transparence la plus totale. Veuillez laisser le sénateur faire son travail, s'il vous plaît. Honorable Eric Nguindu. Oui, chami ni busura ba kitunga ni chami ni busura porque papa pour un bon ba scrutateur. Vamos a kola ba nzengene ke ba kumona ni shikoleka pointe mtu moko te akoko kukotsa maele mabe babenga na lingala makasi pelengendu te masoma koleka pole ata mtu moko ke pembeni te. Il y a 3 urnes qui sont là devant. Il y a l'urne pour le pour, l'urne pour le contre et l'urne pour les abstentions. Oui. Donc, on va compter le nombre de votants sont à 102, à 102 votants. On va vérifier. Il est en train de compter le nombre des bulletins. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Bino moko boitu kolanda ezalaki lisekité. Avant de continuer, boyebi tango bayaki senga auditeur général wana ya haute cour militaire a senga ki basala ki basenga levé ya immunité basala ki quand même commission moko boye nakati ya commission wana bavandela ki masolo babenga ki pe auditeur général aya ko expliquer ba motivation na etina nini azosenga likambo wana babenga ki pe Joseph Kabila Kabange aya mais ye aya quitté même représentant na ya été même mutu moko ya parti na ye aya été donc abeti na ba marque neti akara mais ayebaki eloko nini ezoyela été sikoyo ba sénateur ba ndimi demande au auditeur général à salaki oya senga ki levé ya ba immunité parlementaire ya Joseph Kabila Kabange et commis eloko ya solo sikoyo donc abu pia boyebake Joseph Kabila Kabange azali lisusu sénateur invité donc sénat kutu abosana sikoyo eko permettre na cour militaire ezali te ke ba osambi c'était que soki na cour ni donc cour militaire za pa ba sokoro et pas ba sokoro donc yebaka kuna boyebi ke peine de mort ezalaka kuna ezaneti donc tribunal ya ba civilité kuna donc crime de guerre oye Kabila sali ezali crime de guerre a trahison na ba militaire sakanaka te kuna ezali justice militaire et puis siko tozo la sabino vote salami dépouillement et salami botala le lengekani et les kaki donc restez connectés sur Clibois original on revient tout de suite. 98 sur 109 sénateurs sont présents dans la salle. À présent, nous allons procéder au vote par groupe de 4 sénateurs. Je demande à l'honorable rapporteur à procéder à l'appel nominal pour le vote. Afani Idrissa Mangala, Agito Amela Carole, Aminata Namasia Bazegu, Bashebande Manzalo Noela. Sénateurs sur les 109 sénateurs qui composent la Chambre haute. 2 isoloirs à ma droite et 2 autres isoloirs à ma gauche. Très chers téléspectateurs, essayons un peu de récapituler les choses. Hein. Les procureurs, non, l'auditeur général. On va compter le nombre de contextes. L'auditeur général près la haute cour militaire a déposé le réquisitoire au niveau du Sénat, réquisitoire portant la levée des immunités parlementaires du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange
Alors, le Sénat a pris à bras-le-corps ces dossiers et pour parvenir à ce que nous allons vivre ce soir, le Sénat a mis en place une commission spéciale composée de 40 personnes, commission, et qui a élu son bureau. Et à la tête de ce bureau, on a retrouvé Christophe Lutundula Apala, qui est un ancien ministre des Affaires étrangères. La commission spéciale avait 72 heures pour déposer le rapport au niveau du Sénat, mais ça a pris autant de temps que ça pouvait prendre. Et pendant ce temps, on a fait venir l'auditeur général près la haute cour militaire pour donner les raisons de son réquisitoire. Il s'est présenté, il a eu autant de nombre de questions lui posées par les membres de la commission, il s'est justifié. On a lancé également l'invitation au sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Malheureusement, ni lui, ni son représentant, personne n'était venu. Alors aujourd'hui... Ipo Jean-Claude, Bahati Lukwebo Modeste, Bahati Tito Arlette, Bakiele Meso Marianne, et pour la circonstance, c'est Madame Carole Aguito, la rapporteure de la commission, qui a présenté le rapport avec tous les détails donnés. Je dis bien avec tous les détails donnés. Il y avait 2 points concernant l'honorable sénateur Lingepo. Son dossier a été mis à l'écart en attendant d'autres précisions de la part de la Cour de cassation. Oui. Alors, le point qui est resté pendant cette plénière, c'est le point relatif au sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Le rapport a été lu, au vu et aussi de tout le monde. À main levée, le rapport a été adopté. Il y a une option qui s'est dégagée au niveau de ce rapport, la levée des immunités parlementaires de l'honorable du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. 44. Nous aurions aimé 45. Que si lui peut-être était empêché, 46. soit quand même représenté 47. soit par quelqu'un de sa formation, de sa famille politique, 49. par ses avocats, parce que jusqu'à jusqu'avant les poursuites judiciaires, Joseph Kabila Kabange jouit encore des présomptions d'innocence portées contre lui par l'auditeur général après la haute cour militaire. 55. On ne peut plus convaincre, mais il fallait quand même qu'il s'explique pour que le Sénat puisse prendre une position 59. Sans tenir compte de l'absence ou de la présence. Ça a toujours été bien. 61. Équilibre au niveau du débat. 62. Mais malheureusement, les sénateurs n'a pas répondu 64. à l'invitation du Sénat, encore moins ses avocats, encore moins n'étaient pas représentés, même par ses avocats ou encore par les membres de sa famille politique. Nous allons suivre ce dossier très près. RTNC, 69 événements. Si on vote oui ce soir, la justice va commencer son travail et la RTNC est là. Poursuivre quelques détails près ce qui va se passer non seulement ce soir, mais également au niveau de la justice. C'est pour avoir une idée nette sur le sort de l'ancien président de la République et qui a dirigé ce pays pendant 18 ans. Il est arrivé au pouvoir au mois de janvier 2001 et il a quitté le pouvoir vers la fin 2018. Si on fait le 83, 18 ans. En termes de longévité, après 84, Mobutu Sese Seko, 85, 2 ans, en tout cas, Joseph Kabila, 86, avec ses 18 87, Laurent Désiré Kabila n'a fait que quelques 3 ans et 89, Joseph Kasavubu n'a fait que près de 5 ans,
Oui, aujourd'hui, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et qui prend la destinée de ce pays comme à la magistrature suprême. Il a terminé son premier mandat. Maintenant, c'est le deuxième mandat. Et voyons comment les choses vont se passer. Mais ici, nous sommes au Palais du Peuple, très chers téléspectateurs, pour vous donner à quelques détails près, pardon. Et donc maintenant, vous allez faire une classification pour, contre, abstention ou bulletin nul. Le comptage interviendra par la suite. Botondi Blaise Kotia, on a Manso Wanyuli. Tuzali bakaka na kokoba na kati ya ndako makita ya peuple pa wapi ba bongisi mbeko ba meseli bongo kosala makita na bango to pe koyangana pona ko bongo to pe kosemba pe komanyola pe kokata pe ko mikano ni mitali bongo mibeko ya mboka na biso na boyi tuzali ba ike penza ngambo ba photographe ngambo ba cameraman ngambo ba journaliste ba pandisango na mamisala moko ba technicien pe bazali kari ya biso ya reportage ezako kama bongo na Adomo Jangi pe ba biso bazoni ko ba technicien awa na kati ya ba pandisango oboso ya bilobeli toli bongo na Blaise Kokoke pa lokota ya français presque mpo ipona lokota ya Tshuluba mama Clarisse Pelende de prendre comme on peut voir. Comment? Ça c'est puis. On a Il a voté. Non, il a voté pour contre. Il a voté tout. Il a tout. Moko akochina ika papika sampamba. Aika alikika koleka. Alingi ne kolba kondima iyote, aboyi pe kondima kokoboya, aningi pe aboyi ne ka makambo. Aliko pesa ye lolengete, aliko pesa ye position te. Kasa ndio bobele pour le yango moni sekisimo bato na. Nakati ndaka matita Celui qui a été monsieur super sur sa boy na ikolo. Boy ko pesa e position. Kasi na maboko ko tombola ki bango nyonso. Komi ba biteni. Donc so. Itali. Motema ile ko mususu motema ya mutu. Mona ka ngote. Mona ile mususu. Motema asa.
Sanduku Blaise. Olobi kama soro sanduku. Miso ya bato, bobo kasi na nkuku aboyi. Na nkuku aboyi. Ika munene. Motema za sanduku ya solo. Motema ya mutu. Idali kama mususu. Yango moni maponi miya solo. Ibongiza ya kubatama. Ya kubombama. Moto amona mte. Kona pendela kisaka motema ya mutu. Tala. Bato aboyi pe bazalia. Les Kassa ya Pamba. Non, nul. À combien de côté? À combien de côté? Je connais pas tout le monde qui m'a beaucoup de cas pour la Baninga. C'est ça qui peut dire que ma montée matin. Il y a qui va monter matin. Ils ont connu moi na mandiko. Na sina nda kupimo zotanga. Mtamzana biki na ina kaina pa nikasa na Usara kubuni. Ingisira. Sombele suka bisanga bolobo suka bingwa. Tukomi na tango. Putule mataka matika laka. Pambate. Kuye bana siasa ipi nani aboina nandi. Mutango na bango kuye bana siasa ipi pe. Tukuye basoki tukusambisa kabila kabali tote. Na bisambi sur la basoda. Bisambi sur la basoda. Bakobenga ye. À cause de la convocation. À cause de le Kassa et Bengelo. Père Okende, il bossait à Zosi. Il y a basoda. Pona Miko Yoko Makambo Bazuye na yango. Ibongete azo petango ya kusanda. Barbi kokote la ye tope koluba pona ye. Indima mpe kusala na Bokonde Bonso. Défense. Indima mpe bakusamba sai na ndenge sengeli. Tina kubanga ezalite aya asamba. Soki alongi likambo bakotika ye. Soki likambo mitindo ndeko Bekoloba. Mais veut pas mboka ndekoloba. Tu voulais qu'il ait été ce que d'ailleurs dans les Cambotés. Il vous appelle les Cambotés qu'on a eu à Kobimana ina pété. Ce que après na makambo na makambo ya ni be kwa mboka vous a passé. D'un tour. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. Pour le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabongé, le Sénat vient de se prononcer pour lever ses immunités parlementaires et le mettre à la disposition de la justice. 88 votants sur les 98 députés et sénateurs présents dans la salle. Donc, ça appartient à l'histoire pour Joseph Kabila comme sénateur à vie, mais alors il faudrait que la justice prouve que réellement Joseph Kabila est impliqué dans tout ce que la justice a donné et comme grief, parce que jusque-là, il faut se le dire, il jouit encore de la présomption d'innocence. La question est celle de savoir, est-ce qu'il va revenir au pays et pour être jugé? Nos spectateurs et nous leur demandons de reprendre leur place. Merci pour le travail. Une fois Kabila n'est pas là, va-t-elle continuer à juger Kabila et être condamné peut-être en contumace? Nous allons voir comment les choses vont se passer. Mais ce qui est vrai est que c'en est fini pour Kabila comme sénateur à vie. Il ne va plus siéger dans cet hémicycle, même son... Honorable sénateur et chers collègues, voici le résultat du vote relatif à l'autorisation des poursuites et à la levée des immunités du sénateur à vie. Pour 88 voix. Contre 5 voix. Abstention 0 voix. Bulletin nul 3. En conséquence, le Sénat autorise les poursuites et lève les immunités de M. Joseph Kabila Kabangé, sénateur à vie. Honorables sénateurs et chers collègues, à présent je demande à l'honorable rapporteur de donner lecture de la résolution relative au vote que nous venons d'exprimer. Binomoro Boïti Kolanda, le lotozali jeudi le 22 mai 2025 au Salami na kati ya Sénat ya Congo depuis Congo et Banda na ne salema te. Plénière ya lelo ekotikala historique ekotikala na mitu ya ba Congolais nyoso tout d'une façon indélébile. Donc bo moni binomoko demande sur demande ya auditeur général ya haute cour militaire où il y a Senga qui levé, il y a immunité, il y a Joseph Kabila, ex-président, sénateur à vie, il y a Kondima Yango, Bandimi Yango, j'ai dit le 22. Donc, sur 98 votants, 98 votants, 88 Bandimi pour, 5 contre, 3 bulletins nuls et 0 abstention. Donc, na minito yo, oyegoleka, sikoyo, et tikali na maboko ya justice militaire.
bako convoqué Joseph Kabila Kabange pour ce que azali awasute azala kalibanda parce que tant babengisa qui est na parlement kende ko se justifier batikela qui est na adresse na yekuna ya GB ayete donc ye azali banda donc solution gozala ou bien tout la musi azaza atika libanda kwa soka yawa donc cours militaire soko koti kuna otika lambala moko kuna na ndolo obimateke po yaka osambe ozongi soka ye be kombala moko bakoyena ye donc tokotala makambo oyo sikoyo masolo efongwami po bato ebele bandimaki te ke masolo oyo kosalema natalaki commentaire moko il y a vraiment habitué à émission 5 minutes na benga ke les philosophes et dit Edouard ba écoute non César Ngadi nandimi ngate ba kolongola ba immunité oyo ya Kabila parce que mbongo eko circuler mais lelo batu ba Monique président de la République Fachi Beton na biso azo koma histoire mususu ya Congo na biso parce que esalema nanoté ba longola ba immunité en tant que sénateur à vie, ex-président en Mboka na biso, et Salama Nanoute, c'est la première fois, et on a vraiment totenaki, to salé la bino émission au Yambang parce que évite aussi là, il y a même, il y a à peine une demi-heure dont le baki est là la tête, to la Kisabino yango na bilili peto commenter yango donc. Pour rappel, ex-président de la République, sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, sur demande, il y a auditeur général, il y a haute cour militaire, il y a 5 qui va lever immunité, naye pour akende kosamba, par rapport à makambu oyo boyebi ya est bazo bomabatu, parce que Congolais, et puis na grade naye, na fonction naye, il y a sénateur à vie, okoku trahir mboka te. Bomoni bato tout bazo trahir mboka, et si ka bazali kosuka, lelo na comprendre que vraiment na comprendre banda kala, mais fatia za nzambe. Fachi nzambe muta tindi ye azala na mission o azali kosala donc nzambe akopesa ye donc ba moyen nyoso to ke na onti na suka nana ndimaki lelo penza ke Kabila bakoki ko voter oui po ba longola ba immunité na ye en tant que sénateur à vie muta ndimaki te mais e pesa leçon que ba traître nyoso to ya mboka na biso ba oyo bazali contre ba oyo bazali ko boma ba deko na biso. Ceux qui ancien président ya mboka bazongisie comme citoyen normal et bongoyo était yabino donc vraiment to komi nasuka ya mission na biso to tenaki vraiment to salango a chaud to zongilango et puis to rolanda dossier ngo vraiment nyoso tout ndenge bandi siko justice azui donc cour militaire et jusiko fait vert nango elandela ex-président sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Donc, vraiment, merci na fidélité na bino 5 minutes aux alaka wana po na kolaki sabino makam nyo surtout ekoleka nakati ya politique ya mboka na biso parce que politique ya mboka na biso ekomi siko elengi penza ya kosakanate donc grâce ya président de la République Fachi Beton au biso topona ke banda kala au biso tozalaki côté na parce que toyebi ke alingaki kosala pe akosala makambu na mboka na biso. Donc vraiment ndenge na lobaka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme vous en avez d'ailleurs l'habitude. Donc tokomi nasuka, restez connectés sur Clebois Original pour la suite de nos programmes. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises.